natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Shilo ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu Banjera S1 que basi tuna la bem babete bita bisolo ya karawa ariwa la durba donc yo omona inga alia senanga itenis ka kuna ba moninga maboko papa ngala sikira kwa jinsi nalongola kiesika na kupakola mafuta narobi boy ko umerati pozo yo kei yo bosanaka ne soko ngoma kama mekanisien ya masua na yebite na Kisangani okena tango zoko makaka Kisangani bo ngiko mona papa usuma ka koyokenge papa na bana mais c'est le maire de la ville je solola kina na kovanda ni na live ghost ete yo kuta lo yenge bango poneni sikoyo komo ponela ngaba bese ba ponela te poni yonde na okupanda wana to yebisi professeur Isaac Bandombe abeka likutu lobi te azotuna soki na koya na avion nga topesi nga moko na biyo ningo tunaka yaza commerçant dayaka nzela biloko nzela biloko berefi apesi na papa Jacques business salon na papa nani papa Lumingo ya RVA papa Lumingo ya RVA biloko asali na sekuli na mote napesi ye biloko atinda kuna ya Kisanga lobi kekomi te biloko ebebi kaka na lokola Palumungu azaka mote Palumungu yaza sevi bebi zela ndenge ozokende kuumela basi batikeli biso mwasi awa ndenge basi bayekotika mwana ya bato azali awa nazokele mawa tokozala kaka teke biso mibali na mibali mwa ye mwasi yako azala na mokumba fazala moto alupema mingi yebi oyo na oyo so liboma oyo atie liboma te soka yaki liboma nde atina mikanda na scène privé boni boyo nde moto akula zake liboma yango wana ato hamisa makambo ngo na ndenge wana tango to bade liboma yango to saka makambo na ngo atie liboma te moto ne to satina ba fakite nyo to sa abi nani mwana na yo batisa awa siame mi desanga mbao kari yazo tela poudre ke fois bi maskonde al kamsara oza ko batisi batie poudre pousse ndenge prince songa bakana ngai muyomba kweto kutoke boy na loba na Louis telemela mwana Louis telemela Batista kwa mukana tongo adu créer asombi na nyovi ataka pembe na yete azobakisa ko sukusi ya nyovi apakolaka na crayon po nini basi bazotala ye bazolula ye Batista ndi facilité na vie Naloka mama ni mokolo bonga gade moto na kokova na ndako wa Batista ke nokolukela ngambongo me ngayo nazoke Kisangani ngayo nazo voyager atala licence ya zotalela kaka nyovi ngayo nazokende atala bebo ya sati na libumu wana mwana bato wana bayeko tike ngaya wana kei aye bakakolia na mwana wana famela tina tongo mwasi ajemi ataka na ba complication na mona moto abenganga na singa te ate mama awa mwana na bato boye na kotindela bino makofi na telefone doja liboma moto no tanga tisage ya famille te wana Roger Monde ezalaka bongo Roger mutanga tindaka mbongo ngonde na liaka ngai moko namona alias wana na liboko bago wana eza na liboko au bandio natikaki
so okokende nyonso okende nzela ya masuwa bayeba koza femme marie okokende na bapele parceke okende liboko ya femme lata bage na okokende yango voyage nalobani na yoko awa bandia te omona ngo te ndenge nini eza leson oza na mbali akoyebana ndenge nini tibayebisanga basi ya masuwa ndenge kende te kasi katanga makolo yango nafa abe na ndako so nake koluka te okozwa te eloko wana mpe ovale okwa nani oyo mais bage wana eza na liboko Non, non. S'il te plaît, bébé. Tu ça va course, naïe. Après ton nom, non, chérie, non, condamné. Ah, mais il faut que tu bureau faut moi quand même moi c'est chef. Bah mon amour, moi c'est petit moi c'est tu m'as fierté. Peu importe, peu importe. Ça n'engage que moi. Non, tu me laisses plus ça. Pas une galanterie. Ah oui. Elle quand même aussi que ça, bébé. Ah oui. Maître Cabaret. Allez, tu tout mayonnaise. Bombès bombarda mbombo. Yoni bakomo bladon ya ba chiki donc Bon Dieu oui. Ah, tu parlais à d'autres la parler avec les Cabaret. Dans un cheese. Ah, on t'a d'assubi d'ata kadasubi. Ebi tu nani? Abi ba cheki, garçon cheki. Avec une libala sert la mission nani. Isabelle Grand Prêtre mère. Isabelle Grand Prêtre mère. Oh, tu sais que faut pas qu'il n'a pas ta main. La PC cop, on vient la PC cop. $50 pas ma melinga là. Ah, et beaucoup de coups Ninel Chama a pas PC cop. Il y a des mususu. Lorette Bilao, Lorbi. Ninel Chama à Paris. Ma PCP comme ça, il y a $50 par ma kilinga. On va sur leur PC petit wana cop. On va sur leur PC petit wana. La machine à vino oyo nini, nasibini nini. Oyo nini. Mirma. Magicien. 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 Maître Cabaret. Biloko ya paya. Mirma. Oh, au moins on va noter. Alataka butuite, alataka butuite. Tekete. Atade dite, yago mokwe de daka. Zaebisibino. Ngabi matin, Nzamba pesanga choix oyo ya mwasi na lukaka na vie. Longwa yo zanga na mwasi biso. Omona ka terre ya buzani. Azaka. Nazio na 55 kg, il est lo saïdé. Comme soki tolobi azala asali te eza bemanga na yo secret ezalaka te ata oyebisinga na oyebisaka ye ndenge yo mwasi emema bamuziki esalamaka ya bato professionnel comme fort na bambesi ekoti ya art
trop plus de ça la musique moi vous la télé maman ne balaka maman puta parce que to créer musique moi il faut changer mais ma maman parlait ba nona ta bango normal c'est normal mais tout est normal sur des et ça rapporte plus de ma maman vous comprenez et tu as chéri c'est quoi il y a le musique fashion c'est que puisque c'est fait tous à la fashion nous t'es bon il n'est pas le bien ça peut m'embêter si ça le si ça va ça va tout ça la bongo je tout ça la petite il y a au bon parce que il y a mon fashion tout le monde tout le monde dirige tout ça ça va être génial et ça quand yo cabaret normalement et aux en sorte petit ONG non yoka ngana na libo ndeba mama nda kokota bino bozaka na tenue normal siko ba pecho to kozwa na bazalo kwa ba sponsor ba pecho bazala mo ba 2-3 types vous comprenez ça na $50 pour chacun mais ça va nana ma BPT et ça peut quoi prendre pour ni ba partenaire ba kuya sorte mo de partenaire so ba ye ne mo me pota na contre na musique vous comprenez les moudrons gérango na biso to gérango modernisant ce comme musique mais ngabo tsanga trésorière ngam na Simbambo temira na ndeni onande kasi ya modenda azaboye aza président ngana za mwasi na ifo nga Simbambo tembo ya modenda aza président ce ko ngana mwasi na ngani trésorière na Simba te biso te tene modero président maman ça a raison moni oya lobi eza beaucoup pour contrôler ça la paix bien pour mutu pas à la tranquille omoni tozana mwa bobangi boye na cop mbongo pe ka bino oui mais nane mbezi secrétaire pour mikanda ozala rapide pour mais laisse côté à caisse oh yo pe ça va cop pour le moment na boya na ngai na boya yo za na lupango ya ko sala musique eza idée on a fait ça ma vie bon ça parle on est ici mais on a pas on a le bien simba mbongo même on ça ka pour l'encoma il y a que bomi ça va yo za secrétaire ou banokoma maman banokosima zela bango agende mameli bima ya bima ala taka bunju Wani kalanteri bani na yo bazaka nyango. Boso na bengi zine lezo izo sona zo yamba te. Na benga suzi siko telefoni yonkama. Papa koki koyala pe réseau. Dino na côté ya sana batika ko be téléphone n'est pas secret soki secrétaire. Oyebi yango te. Soja okangela nga telefoni. Akangite bazuwa kunga ya te. Chuma na kende bosoki groupe na bango ekotaki soki eloko nini za ko sala te. Baza muli. Bete susi na bango za ka tangu nyeso nini na yakana ba politi na bango pona na ngeni la ka bango nde na jari pia kana zo kokete na zo koko sortir nde isengo na bango po babimisa ka bapesa ka bango bako ni mituna bango bako ku raisonner te tata pazaka. Papa omoni ozala na posa eloko fo kolobaka na bana na yo yo olobaka eloko te dimanche ezinyola ayaki awa papa napesa yo nini nasa eloni o eloko te na kobenga sikoyo yango yo ozalaka kaka bosuutano nkanda ka liboso insulukano te nalubaki genda kubenga yango ina bengi telefone yango izosonaka eske naza oyamba kango nimero na yo eyali kuna mobali na ngai akomona ke papa abengaki akolapele yo okoloba baposa na yo nakoma mandia lokola posa na bango ezali kenda koma mandia ozala na posa okoma mandia oyo sabana na yo soni soko na sengi bango
ayibi papa azali kuna mwani zino la ya azali mobali manyata we motema ngone ezalaka motema kokita papa nyako nini soko nazo olobaka tiaka malubani yo likolo ntina kusifele yo ndapasi mabwani bosutano mpe bongoleke bana bakosala boye papa tosala boye ozoloba te apres ekokoma na posa obandi bosuta Fabrice Ntieka azali na bana ye Fabrice Ntieka mpe asalaka bana na ye boye te bosutano boye ezalaka te ntango nyonso tata kuluta yaka epai na biso avoi kenda papa apesaka ye mbongo soko papa kopesa te tukumona majefa akokota na chambre mama Fabrice Ntieka soki azali kopesa yo mbongo parceke oza ya na ye mabe eza wapi bana na ye mpe bayebi ke o papa kuluti bongo soko ozwi mbongo nazali kaka essentiel te oyende te manyata boyende nalingi na ngai te oyo toyeli loki bana bakoya kolokama likolo ya maloba mabe baza kotuna yo eloko oloba te po oyo suzi akokoza ngai suzi na ngata na te oye kutu bien te suzi ya ngata ata ye suzi akokoza na yango te kasi kende obe na lezo odeklare nimero ya suzi okangi mpo na nini nabonaka yo sobinga bante nakoma faiblemo osoyebango yo mosobingaka nakoma mboka nakomi faible. C'est vrai parce que tu es mon amour. Ah mais bien sûr. Non, tu es mon amour. Dorénavant, j'avais fait un mauvais choix. Mais avec toi, j'ai fait un bon choix. Je me sens très à l'aise. Il y a pas... Vrai? Je te dis, je te dis, mon amour. Je suis flattée. Ah oui. Ah, ils en ont qu'à bon pour mieux sauter, il faut régulier. Justement. Moi, ça me rend faible. Ça me rend faible, Suzy. Pour moi, je ne sais pas quoi dire. Hein? Vina Salaki, je te le dis aujourd'hui. Il n'y a que la mort qui va nous séparer. Je te dis ce que non, maman, la mort, ouais. Et par deux ans, c'est mais pas aujourd'hui, pas demain. Hein? C'est tout comme on a mis bangé. On va ajouter tout le temps écoute, Naboïté, que la mort, c'est la loi de la nature. Justement. Mais, pardon, le banga qui est le boussono. Yo, vous faites le boussono à elle. Pardon, là, kokate. Nando kokate. Tu sais, nous sommes qui le même jour. Kaka nuna, nous sommes même au talumbalamo. Pardon, on a donc, tous les cas, c'est la mort, franchement. Je me sens rajeuni à niveau moko. Bébé, mais j'ai un souci, bébé. Lequel? Secrétaire. Elle a fait quoi? On a confiance dans ta moquette. Non, chérie, t'inquiète. Pour la canaille, en tout cas, non, qu'on développe, si j'ai pensé dans une sens à ma bête pour c'est la fille à un ami. Et ça fait quoi? Ah non, moi aussi, bébé. Non. Quand les gars qui la couana, baténika section dans bureau. Non, la ligne n'a pas de pardon. Franchement, la boy. Et je te dis, frère, et quand on a non. Et pas na yo, na je te demande de me faire confiance parce que si ceux qui ont osé toucher à la fille, je n'ai même pas cette pensée. Non, chérie. Non, chérie, il ne faut pas dire ça parce que au moins il y a troisième personne na katangana yo. Non. Il n'en aura pas. J'ai déjà rejeté les anciens succès et si Bakenda, la fille là, considère-la comme étant ta fille. Parce que, tu sais, oui, puis, il y a un combo on va te mêler pour que Nana Zoena tienne ça. Guigui Boko est venu, il m'a dit que non, voilà, notre frère n'est plus en vie. Alors, qu'est-ce que tu attends aussi que pour moi, on a assis sur la classe au salade. Ah, Alpha Boko est venu. À partir de l'Europe, le thermomètre, Bobo Boko à Beninga, à Binanga, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on a fait beaucoup d'été. Mais parmi les gens qui ont ensemble, moi, on a eu. Ok. Chérie. Donc, voilà quoi. Qu'on pensait ma bête parce que. Mais Ngaï poste, on a proposé à Kayole qui a noirri de Chicago. Mais. Bimnani, c'est qui encore? Bébé Chimondengel. Bébé Chimondengel, c'est sa petite soeur.
Anorit et Gemina de Chicago. Ah bon? Mais... Oh, la fille que tu m'avais proposée. Ah. Non, chérie, t'inquiète. En tout cas, poste ça dans mon vacant. Et puis, on va... de quoi? Pas comme ça. Moni, hein? Comment on a trouvé Baliwa? Et vous félicitez tout ça, malé, mais tu n'as l'action d'apprendre comment on a le salon. Oya, au qui t'es n'ingani. Ok, ça, bien. Suzy, au sein. Marié. Nana mbai nanga modelo. Ah bon? Apa musique, ngama musique. Donc musique fashion. Ma chérie non mais mukuna. Musique fashion. Salon hier moko. Mona tena ombo. Na nzoto no musique fashion. Musique ni ki baba tena na nzoto. Kasi. Bongo. Ni ma tena sanga bodo musique ya nini ekipe tamu. Ekipe na tena. Na nzoto. Na nzoto no ngomba. Et à bien moko et que sous un problème nous voyez parce que les lieux de cotisation au régler nos problèmes. Ah bon? Oui. C'est que ça sunga. Et sunga ma casse mais non seulement on a elle comme ben on a on a ah boya qui moi je vais là comme ça comme yango la ma tête. Ouais, président, il est au caca. La petite fashion, bango. Ye, kombo na ye, Tide Ingange apese elengi. Ah, Tide Ingange. Vous avez de quoi Gesho? Oui, toi bandi. Ah. Donc, Walandi, kombo na ye Arlette Kubanza soif. Kubanza? Kubanza soif. Soif. Souka, j'ai grave. Oh, Kubanza. Il y a des gars. Je connais mon vieux, Ouelo Likandanzale, as un professeur de ISP. Na ISP na Mombekuna, ayembela mukutunze momoko seri moko. Jalelo kubanzi langa moke bukutu. Ye wala. Ye kombo na ye. Blandine Elengelengi. Ah. Est-ce que non comment on dit? Blandine Elengelengi. Ah, donc yoza ndeko ya Fali. Oh, parenté. Ah, oh, ipu palinga ba. Ah, ye mkamaso. Ye na ibi bombes bombarda. Ye bombarda de boyebi. Oh, madame nangai. Ye kombo na ye Mireille Mirma. Donc, comité en Rwanda, on se connaît, donc la prise de parole. Alors, pour le moment, aussi qu'il y a ce business fashion. C'est pas comme on a vu nos bases qui t'ont répondre à une invitation qui lancée. Vraiment, et ça linga plaisir. Voilà pourquoi il y a mon azul parole pour le Benabino Boy. Musique fashion, ezali musique oyo ebandi na mayonnaise modero bombaise na madame
Vraiment parce que les alliés épanouis dans mayonnaise, modéré, bombaise, dans madame. Et puis dans Bino Batroyo, donc Oye qui s'est présenté la première. Musique na biso to bengango fashion. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi tous les cas déjà na point à liboso ezali mbongo. Toyo cannabis on voté, to bana kotia mbongo ndengeni par semaine, par mois et puis combien? OK. Ngai na mona ki président. Au moni ba fio baza président, baza ba fia millier. Ba bima ba kena ba fi ba kota ba boîte. Ba kota na ba prêtre belé, ba kota ba poto ba yaka ba kota na ba ngwe belé, ba kota na ba sans eko so ba oti poto bien da kota na ba ngo ba te belé ba tuni ba te ba tele mara ba ngo. Pona nga de bina lokwa za e bandeli. $30 par semaine. Et puis c'était le besoin de $30. Par semaine, $30. Donc par mois, le bon a $120. Et puis il a évité ce qu'on a ça. Nengana tuna boye réunion to bando sala ngo par semaine ou soit par mois. To yeba so to yebi après to ba yeba ndeni to bando chambo. Na évité ce na lobima te. Par semaine, chaque fois, même dimanche. Il y a un tourné bongo pour tout chaque bongo na chaque réunion. Tout peut s'embaucher tout c'est la par mois. Donc tu dois rien à mutuna et à ébiquer na réunion, il faut na même montant monnaie $30. C'est la par mois, montant quand ils sont bas, moi comment les choses. Pour toi éviter on a bien les choses. La vie boye boye la vie mais par semaine nous tout. Donc à part $30 wana mtu asabunisa kama 2 ou 3 bouteilles mais que oluka o toucher sur $30 oyo tient la caisse. Non, tu as le bien. $30 on amène à 1 mois, tu en as 4 semaines. Au lieu de 30, tu peux rattraper $100, c'est mieux tout ça à 25. La semaine, encore 25. Non, c'est $100. Tu peux si $30 quand le président lobby par rapport au pays, tu peux ça 25 le à 100 la mois. 5, on est dans le mois 3 bouteilles, il y a retrouvailles. Président, on est à Tomi qui pour toi faire un canot à kilo. $30 à caisse, au réservoir moi $5 moko pour nous mila. Mais au lieu de $5, on a $30, on a c'est quoi t'as 25 à l'icolo et ça la capo na bière na ou bien au lieu à moi pour. Président, on est bandeli peut-être tu comme tout mela. Voilà mon boy. Natango tozoloba ke monde ezo vivre na démocratie. Il faut liberté d'expression ezala. Tout ça la vote. Bato ba monique $25 par semaine ou par mois, tout fout à $100. $30 par semaine ou par mois, tout fout à $120. Bah la kisi musapi. To bandi na oya 25, to bandi na 25. Ça c'est hier. Non, pas à 30. Pas à 30, c'est. Attention. Vous avez réunion? La qualité de c'est pas de la famille. Merci. Papa le pas moi. Bon, vous comprenez que là, on a 30 dans l'équipe. Donc, tu ne peux pas beaucoup pour la bataille. C'est là, on a attention. Ça va. En dehors, il y a $30. Moi 5 moko pour nous mais slogan la biso les alliés, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Presse. Soki ezali
mingi ya muke tokende na point awa natikaki déjà masanga awa na point tomela Surprise. En réalité, ozana okaka mabete. Kasi ozali juste promesse oyo esengelami na yo okokisama na bomo ya moto. Na pasi oyo ekopesa biso liwa tolobi. Elko. Maman, Nina. Bonjour, madame. Bonjour. Nina Zoya Boykas. Maman, vous avez qui na bureau. Papa a vu na machine en voiture. Na côté na voiture. Aïe, si on a accompagné toi en anda. Même si tu es l'hôpital habité là, il y a un anda. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est la maman. Il y a eu quoi là-bas? Hein? Il y a eu quoi là-bas, bébé? Maman, ça va, c'est bon. Maman. Ok, non, hein? Ça va. C'est bon, ok, là. Celui-là. Papa. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Chérie, j'ai quand même de l'eau. Il apporte-moi un verre d'eau. Ok, d'accord. Tout de suite, chérie. Merci. Kilio mabeza na mokaka. Donc il fait qu'il met tout à la fin de ça va nous mabe. Parce que l'université est à passe. Na solo les déjà na mama na yaya. Mama bino omoni mama bino na zana. Ngakutu yo yebinga no tobeta bakati mais so mo ina vandi so bopona yebike. Tant ya lo bana yo. Tato to luka osilika. Osilika te tata mutema. Masa papa na. Makile za nzoto na yo eza yi. Donc tout ça na melon tout ça mi belle bere ko sala mo kilia mwana oboti mwana na yo mwase kitoko bozo sundoli Aminata la perle d'Angola aboti mwana mwasi mobala zo sundola lelo mwana na loza na friti na bonga yeku papa bino so tozo bondelo to tala ya pena boya penza ta non on tune so zo boya pona ni ezo sala pasi tant yo boti si mwasi abatu ozo sundoli ye otiki atika mwana ateki makala ateki ogoloko ko teka te po boko le mwana na le ba koma muntu aleta ngoma muntu akomi mwana ya bino nyonso. Donc par là, si on a un bon mot, ils ont été pour tout syndicat, tous les syndicats, tous les syndicats, tous les papa qui était quelqu'un qui est comme on a eu, papa n'a eu vraiment. Nous bisons en main. Attends pour l'envoyer, maman les gars de mettre en bien. Nous bisons. On a dit maman a bien dans un algrasa qui dictatrice. Alors à Sarama, casse ça, le monde a casse. Or il dit que les hommes ont été aux achats, aux hommes. Ce qui va pas si on réagit, nous réagissons, on réagit on. Et tu te côté. C'est bon. Oui. Le président, faut même le secrétaire, le sous-sous. Secrétaire, mon sous-sous. Oh, secrétaire, mon sous-sous. Au côté de la musique, tout secrétaire. Incompétence dans une étude qui est soit secrétaire ou sous encadré biso parce que batumine les baroya na kati ya association na biso gazo kuma mir mazo zo mo où il est mal moni na mokili ya sei esika nyoso mondela ya li esika wana kimezalaka esika wana solution ezalaka bo mondela za tango mobutu abengana ki mindele omona ki teke tozwaki faillite na mboka
Parce que Mundele Bomoni vous la mouvement secrétaire ndi. Omoni nete bozane poso moko. Congolais zakabo. Bon Mundele no sanu bazra maye. Secrétaire adjoint promesate. Mayonnaise. Poso ni na papa modèle yebse vérité. Secrétaire Baptiste azali prêt ya ko aider biso. Na quantité. Mais non c'est que bomba. Ezaka pour ko aider association na biso ekene liboso. Azana mituna ko tuna biso président yo moko oyo kaye ndenge akotuna biso mituna. Ebite so na lobi mabe ye moko azana akoloba nyonso toyoka ye. Papa nga naza motema pio surtout lokola namoni poso seke oyeli biso penza makanisi ya mindele oyeli biso mbongo na mouvement nde balobaka mayele moto epesaka mbongo. Bon, merci président. Mingi Roloba eza vraiment te. Moi je suis licencié en économie. Oui, en économie, en sciences économiques. Na campus? Ouais, j'ai étudié à campus. Na université de Kinshasa. Ça s'appelle l'expérience belé. Puis na joa sous chance ya tanga na mekaka doctorat mais na tikaki parce que possibilité ezalaki vraiment te papa azali sur la moyenne te. Merci. Nane boyambinga président na sepeli. Nanga naeba na musique tous un nombre de combien? C'est qui bateau bazana poto to nombre bazana. Awa na Kinshasa. Non, na Kinshasa et puis bon, na habité ya poto bosala randeni. Nanga naeba à chacune ba tchara combien mota boni. Bon, nombre de personnes tous en a kin awa tous a 12 personnes. Non, tous à 15. 15. Mais non. Non, mais on a vérifié papier. Là, ça quand même mon cerveau. Ça, c'est quel genre de secrétaire? Est-ce bon secrétaire, il faut un nombre effectif. Comment ça t'a donné? Hein? Papa. Limbisanga, pardon. Limbisanga, parce que aux a les canaux il y a musique des armes à beaucoup il y a un cerveau monté. Alors, quand tu ne travailles pas, aux hommes à tête, aux hommes, aux hommes, un nombre effectif, aux hommes. Mais ma bengala a aucune université. Corriger, mon nez va corriger. Mon nez va corriger. Ma bengala a aucune idée. Ah bon, deux sont à dire. Dans un aïba, ils apprennent bien la vision. Dans un aïba, tout ça combien? Chacune, combien, monta combien? Tout ça, on calcule nyoswana. Bon, tu resales là comme n'engeni. Tu fous ta magandeni. Parce que toujours le bébé, mais n'habite yanga intérêt nanga et ça n'a qu'à ta musique. Merci beaucoup Papa Baptiste là si nous on peut ça réponse les président. Président si répondre bien. Aïba avantage naie, il a avantage na biso la musique na biso fashion tout les amis. De la pinga mutu passe. Mais ngana ko répondre na sagesse. Yaza na mayele ya classe ngana za na sagesse ya nzambe. Biso awa eza musique fashion. Dola taka ba costume te na maputa poto sangana na musique na biso. Musique na biso to yakango na sexy. Tu chaka $30 par semaine, $120 par mois. Tout ça na slogan na biso, secrétaire ko biso slogan na biso, tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais c'est très fort, hein? C'est très capital. Oui. Soko kosanga na biso, okoyeba mozindo. Mais biso ko to bono cha par mois, nde to bono la 10% aussi. Pour nous saler nous salaire. Le coût là $12. Ça c'est $1 par mois à 15 personnes. Les autres $3,000. Donc pour ça là $30, $30 par 15, donc 180, donc ça dit $1,800. Ouais. $120 fois 15, $1,800. C'est $1,800. 10%, ça dit $180 par mois. Là, comment on a évité? On a dit qu'on a dit capacité. Est-ce que vous avez dit que vous avez secrétaire des base. Il faut que tu aies les azana. Vous êtes compétent, papa. Bonjour, maman. Bonjour. Poussana, maman, poussana. Na comme on a Mirma.
Mir bazali. Mirma! Tozi chance na tongo. Ya komona mindele mibale. Ya mobali na mwasi. Mirma! Ma copine. Obungite. Maman yangai. Facilement. Nabungi na raté ma copine. Référence au PC. Oui, tu t'appelles de là, bon, tu es à la casse. Maman, au Brésil. Pour la cabelo rouge. En tout cas, Mayo. Isa cabelo. Isa cabelo. Bon le bon pour. Puis c'est ici. Chérie, oyo, Suzy Bant, camarade n'a tout temps en humanité. Donc, collègue n'a pas venu bon mon camp. Bon, chérie, à l'issue. Oui, chérie, n'a rien eu, me dire. À chanter, chérie. À chanter. Chérie, n'a rien eu. Oh, mayonnaise, vice-président, mon sécurité. Parce que nous avons les deux bombardas, il y a le secrétaire, il y a le sécurité. Papa, il y a un peu de quoi, il y a un peu de quoi, il y a un peu de quoi. Et puis c'est plus ça. Oh, aïe musique. Ah, merci. Tant que solo là qui n'a pas moi t'as un avantage non. La monnaie que est important que pour nous la santé. Non, merci, merci. Tu dis fais comme chez toi. Non, il y a non, mais non t'as dit que y a non, puis ma doc est pas ensemble. Numéro nanga. Ah. Parce que nous avons changé moi. Il n'y a pas de souci, il y a tu as un combo, hein? Combo nani? Baptiste. Baptiste. Ah, merci. Merci, très gentil. Hein? Voilà. Dis-moi quoi de ça. Là, ma téléphone est compliqué, là, ma casse. Écoutez, dans mon stand. Il faut faire des photos. Oui, mais là, ça moi du colon. Babuna yonga na boite mais asa camarade. Kasi vous connaissez yuso ndio soba. Bongo na kusela. Yako ngete ngali no. Yo ngai pour ngai ni ngai moto airi nani airi ngala sama bila la fibo na pété na palais. Ils ont mon gars qui ça ma bé. Et ça c'est faux. Biso nous attend tout est permis, tout est pas ici. Pas lui, elle. Hein? Payé. Dès bon côté ça bagaza mabé. Ils ont ramené. La logique des choses. Yo président. Pour ça la mosle landa. C'est au camarade mosle. OK lingana. Ce sont percuté. Épecté la tout est permis. Yo de deux awa. Tout bon maman c'est que monsieur Suko. Ngana ngaye, yelingaye oba olinga Fandi. Oui que ça reste mabé, camarade mabé. Sammi na kokana na entraînement mo la fesse ba kokana non kokate. Yé. Textement l'entraînement. Nana zomona ye mobimba ya linda kobe. Mana ana milonge bate belé. Ngazo mo lungwa ishini. Ah, so lute kokala isa. Kurang wisong kita. Iya teh. Atau yang pencet yang besar kebalik senang. Jadi
Eh, bato bakoko kusala kale basima ya bilamba na bango. Sima yuzo kenda baba. Na kokende pa suzi. Tamba na ngwa bongi. Oyi talatala ya te. Milo aline yo nde komi kaye. Ya kayot. Bono na lingange ya yo. Yo zo kenda pa yesuzi. Tu solo la malamu. Suzi piye pa longo la makolo ni na ndaku ne aya kutale biso. Iko makabiso futu banda kubondile yeto ni. Yo ubala kangai. Ngana manda kotala baboti bang. Obanda ikolinga te. Oza mwasi obali sika afanda nanga ozwata ya koyeba ngai. Tikabilo kwa le zo lubaka wane za kitango ni biso. Natangu na bango yo mwana ka jiliti masi ete ndenga kenda ka kutala famille ya Jean David Kiambot. Basali ba gente. Ibongo Yesu si pa longo la makolo ni ibona aya kutala biso. Iloko nini na comprendre souci na yo sunjata wa ata oyenga bi sunjata ko wala ozosalela ngazu sunjata na nzela kenda niyo lukula zo kenda kuna yiba iloko moko usala ba makambo yo wana usala kate ubande kutia angai ngrimatisme zo kangai ona oweli nterini yo na kuweli la kaki nterini yo mo kutetala pe nterini yangai mubali niyo uyuki isa ya tokenda kuna uweli la kaka yeyomoko enda yibishenga na peshiyemo ndela soki batindeli eloko na pesa ka yote sunja na oyo bapesa ka ngai na o bapesa ka na simba ka ngweza yote kenda nde kuumelete oyibi yango oyibi malamu jina mulita za kuyate jina za ya donc sala plus ya kusala biloko leo wa musola makeba oyo na sombi kuna ya nani yebo kwa yebi te kenga na kulanda lebi samai na makeba na sina somba ke obe kuna na kushio mtu sana kipolisi wale kende kuumela makaba boye sunjata na mama na poko na mokolo na koninga na nzela lokola yo okendaka na kwa bana nyonso ya mike bazotala yo oyo mpo ozofina bango miso oti obenga na kati yo tata osokomi koko telefone ngo soki basasasisapi soki bavaiber yango oyo obanda ovandaki aka kofina ngai nasaleli yo ozwa bapekisi yo bapekisi nga te me na inde mwasa libala naza mamayibisa pe suja stile na ya na posa nango te yo sala ndelo bapekisi yo eza nde kuwumela te eli oloba te kowumela uyuki kenda owelila interine yo Est-ce alors bien sûr mon avis non ya ah ouais ils ont des gars dans l'ensemble quoi mais sauf que non voilà masola mibali ah mais non ah oui on commence que la tongeli on va parler ça après ma chérie nina singeli muwe mami iti mokisi oko otika biso topartage moke na batonton esika ngai aza tokotonga o pe tosorakelo muwe Maman nous fait de moi kitoko belle ville la belle soko miboro c'est-à-dire ça on a bien la pêchanga black na couleur na ye belle ville na couleur na ye et puis un peu la pantalon militaire ça c'est le corbeau toi c'est le corbeau c'est le moyen ah ouais je suis choqué frappant miboro black et en fait du ring avec ronchonise en tout cas non c'est permis Batista ata toseki boye tosalaka mpona camouflage papa nayebi te moni briefing aza boye moto akotala parence mobali nanga bino non c'est un homme qui n'est pas sur rien mais va na briefing comprendre que ya mobali oyo aza responsable en tout et pour tout pose moto azala kimia ezaka te il faut moto azala bamilleur non esengaki moto alinga mwasi na ye mobali merci chérie esengaka te tozala ça transpirer hein makambo wana yango ke tosolola batisa nayebi ke obosani te comment obande kolanda biso na ntango tolata bableu blanc na belvin c'est combien de fois osalaki boye na bolingo mwasi na yo mpo lelo belvin ndima yo bolingo wana ezalaki bien mingi ozosala te kopine nanga asupporta nyonso alinga oyo ndenge oza
c'est-à-dire que biso lingaka sans intérêt intérêt na eza kaka bolingo wana moi c'est rana compliqué te moi ça kaka osala tension na ye ou plus affection c'est ça moi na rappelé on soit les parce que ils ont plus important mais Baptiste la biso ça te mais moi c'est assez important que quand nous allons mais lelo oyo il fait ça là il fait ça là après ça ranga mais azaka honnête atangola kandi nga otamba na droiture wana mais yo lelo yo Baptiste okomo découcher okomo plus mauvais qu'avant donc préféré so bana no sala ati na kati omoke Baptiste j'espère que vous êtes surpris quand même il y a vraiment là tout y a juste pour nous recevoir peut-être makambo omoni soki toye pas na parce que ça considération moko boina respect aux akanango envers biso quoi donc et Baptiste lelo oyo moi c'est nazolela mingi aki epai ya bato mosusu te mpona koloba ke makambo ndako bimi nango libanda soki aye epai ya peshanga ayebi ke peshanga ya epa na ngai c'est-à-dire kozango na angle mabe te donc même vrai ça likambo ezali donc Baptiste tozosolola ochange complètement de Baptiste c'est ça le problème papa bomba ate moi je viens ici souvent Baptiste biso zaka te eza ko belfite papa nde na so na yoka ki papa tobandi lelo te toyebani na comportement oye moko azala présente par rapport à makambo yebisi bino c'est important non parce que toyebani bien mon pécha ndenge olobi bongo mosala na osala ayebi yango mpe nga aza secrétaire na moziki moko boye so esengi ke fete ya moziki naza présent mpo nazala wana soki esengi namela nameli nazonga na kutu bakulu nekana ngai c'est ça le problème puis yakodekouche na ndako yo Batista naza motu bastress mosilo azali Batista oye Batista mpona aleki nango mpona ozwa mosala oyo na sene o boye mais bazondimaka yanga te même papa kutu asepela mosala asala te nani noyiba yokanga bien mon frère écoute-moi omoni déjà na ndenge aza boye il y a des moments oyo nga mpe nasala erreur mais tant on a reconnaître que nasala erreur moko bona valeur à moi na reste pas moi sinanga mpesha black line veuillez m'excuser chérie na saki on a côté na reconnaître mabe onga nasalaki moi sinanga papa ndabi non briefing nanga a respecter nga ça faut c'est bien nazo condamner to nazo ko accuser to na mise à pesanga ke nalo baki non oui tous amis balo c'est bien non mais voilà oui tous amis balo oui mais quand même être un homme c'est que professionnel pesa là voilà belle vie mais ça ben on va d'accord donc yo mosala so ofandi na yo ozwa ta otonga ngai non c'est pas ça moi si il faut bakomaka mobali na ye comment expliquer belle vie alobaka nga nazongaka ndako na bakwiti non so moni kolemi no ngai ke naosa mabe ozwi nzela okei na yo ozoloba nini mais comment se fait moi ça mais non mon cher na wa accepter blo abo kato non tu sais l'autre tu dis pas comportement avec un caractère avec la bakwiti yako ya bakwiti te parce que fa yibake ozamo sina yuza bezana tu sais mabeta mama nayebisi mpe yo moto oyebisinga te to toyaka papa alobaka te toyebani bien te Baptiste fa yeba te ayebi ndenge azwaka o te ayebi batuni abeta na institut na blebla lelo Baptiste anga te mama non c'est pas ça maman yo vanda vanda yo soki esengi mpe ke oyo ovandi pa biso ovandi pa biso po boye mpe te Bevi, nanini? Isa na kwa ngana dendo. Ezanga légumes. Oyo liaka emso liba 20h sur 23h. Tuto sona ye. Pardon. Ozotomboka mpo toza na raison mon frère. Okomi na kindumba sali te naloba te mon frère. Entre une fois mon tobombaka. Bien sûr, on est chaud au péché quand même mon cher, on a respecté moi c'est un dame. On va makambo il faut donc grimacer. Azali doté. Total la place autoroute. Tobosa na kate ba mapa auto lia ya passe et le lot comme mona moi kwanga moi nini donc on négliger basi na biso. Ça ne dérange pas. Ils ont dérangé quelle ingratitude mon frère. Jamais nga na ko tolérer ton encourage. Chérie. OK, on y va. S'il te plaît, j'arrive.
frère maladie ezali ngana peshanga na boya mon frère yoka singa na zinga te exemple na ndenga mabepete ke mais na respect yo zo na libanda ozo ko respecter moi sina yoke ozo manquer na misa batu ko finga na misa batu c'est maman on est ça ka bakanga changer comportement mon frère OK ko papa baby black non toi non so parce que reconnaître ma bena ye alobi non alobi na sa kanda tout c'est corrigé c'est ça c'était petit comme on a kimia na nobeli makasi na nobeli ana zemi na boya au bota prématuré na boya au bota avant 9 mois le salut va passer mon enfant c'est bon faut aller bisanga non to ça ba tout ça na so ina bevite beva bomba ko minga lwa makambo anda kuti awa papa bomba ne kamte so ya papa ganga ne lwa makambo nyoso parce que papa za d'accord tina musalo yo salaka ne ba duna ipibati pour ni blé blanc yo bosse ndo ba bete bato na city non bosse blé blanc vraiment bosse ne ozo ko mama ngosiana on va rappeler dans ce soir tu la rappelles même c'est bosse là c'est ma chérie belle fille viens ma chérie ah oui c'est ça l'ambiance belle fille belle natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya natalelaka yo Yesu nayebi okosa bébé lelo na tongo na baninga alimatu andimaka te boya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya posesa bakata ekoyebana na bakolo mobali tokeyagani ya bimaka te sikopatesolanga mesolanga bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozomona soki te bo na nsima okoyebana alors on fait comment pour le dimanche parce que tous en coule na ba Jenny Mokango moi sia pembe tous pepele ya moto lo so ça ça colle té tous bande ko so mbale to ki na betel to ki pa passer muy be to ko sambela ndela okende te kandela mo la masque ah té na mo zimiza mo bana osiko un dimanche sport masque comme la tanga marche de santé. On va s'appeler, d'accord. Bon, c'est qui veut, ok? Bonne chose, hein? Allez. Bon, ciao. Merci, merci. Merci, merci. Bravo, bokeh, ndako. Nabi, bon m'a rappelé mobali. Na c'est pas la commune, na sali atsogaga. Non, moi je sais pas comme ça. Soit comportement moi, soit comportement to karaté. Na so vérité. Soit au bimi libanda au tiki ndako na biso. Hein? Comment expliquer moi c'est bon mon bain na tous les secrets bimaka. Oh moi c'est ndenge. Maman, elle a flotté. Donc on a bien, on a très bien. Maman, nous, dans les réseaux sociaux, nous tout ça, ma Facebook, ma WhatsApp, ma Viber, ma Nino, tout ça, ma Instagram, ma Twitter, nous tout tchatchaka, et ça, c'est ma relation, surtout dans ma Facebook. Yé à mon engaï. Abi ayiba, abi avana pina lemba, ayiba ngaka na oyiba ngai, tabi anoko kususa ngati, anota ngaka musika. Yé avana na lemba ndoko na ngaba dakala. Mais anoko kususa ngati.
sikoyo babiloko wana soki ekomi yo ndenge wana moto alingoli bareseau sociaux loko nga aza afrique anga aza apoto te natuni mpe bakopine na nga natuni lilimbaya lilimbaya bomi tozala na poto kuma oyebeli abi nayebi ye natuni mpe nano farma baconfirme ngai nano alobi nayebi ye aza garçon moko bien adeboya pas mal aza vraiment aventurier te abala kutu ti kutu koto avandaka bavanda kutu chance bazala kutu pasaba bazala pembeni mona na dakiat copine na nga na totanganyala so kutu tie te babi tuna ta na dakiat aconfirme no abombelo te natuni mpe nadadadi aza garçon moko bien gesho aza vraiment poser auti oya kala yebisa mwana ngai naza nanga konte likambo te mama nyonso soki mwana kolenga asani abala mama lia mbongo libala alata sika na bokonya pasi na susi na ngezali ndenge nani aote kozali diplôme na ye tuke akota université ninga na ye gawi luzomo ye wana akoma avocat tuke azali na baretard mpona bambongo na tuku mpona ndima mpana sone bien maître Chateau Ngouluma na Belgique bakutana lokwa Chateau aza avocat akoposer bakestion bakosola bien yaya makambo eza likambo avocat na kati kasi avocat soki avocat aza na kati eza maka toteka ndako mpe toteka voiture mpe toteka lupango eza likambo bala linga mona mona avocat na sens ni nanga yebi soki soki mutalinga bala bato bazoka baavocat nga noki onga epai na yo mama eke po avocat da bakosola omemete Chateau Ngouluma aza na bakestion kopose esila ngai na boyi te po eza libala Facebook mabala Facebook yango mpe werason balobini babala na Facebook bakuna na Facebook bakufi na Facebook yozoyoka ngo te yango nalingi te bokufa na Facebook nga nalingi ke likambo ngo eza na réalité yango nazotya bagarde fou le mama azoloba monoko ezobima solo makambo ezolipokokoma boye oza mama na nga metika nde solution ba vie apa monte molandela makambo ya quartier mingi mamokomi bamingi okomi makambo mingi yakumisa mwana yo bango nyonso bakei poto mwana ke poto batunzaka mwana kende poto te azalaki kaka na mboka oyo soki babengaka nini soki na Mozambique bakefulaazotamona mabe na balabala bayebi yo solution lokolo oyo tikali mama kala na demba c'est pas bien baoloba mabe mpona ochange songa na tikali bongo alusu nde atikali mama kala te ye mpe alusu mpe mpe mama kala ye leo nakoloba na ngai aza nango ya mpe leloko te ana leloko te sikoyo na l'hôpital yango balobi obe nini mpo na akomona kaka moto nzoto kolemba banda boyaki eza nini mama babi eza tension ebongo tension akokanisa kobe na surménage te kosala trop mosala ndenge azosala mingi salon ye moko ndenge ayebisi na eza aza na souci te mais peut-être mosusu ndenge atravaillaka mingi ngape na akomona mpe papa chaque fois nayaka obe na moto ozalaka pembeni ya soki ngolantere ozala na bato bakosala misala ebele kabolaka opele misala na bato nyonso kaka yo papa mama sikonga boye nazokoka na ngai te sikoyo ye kokoma na bitako mponga na koma nini nzambe asalanga boye te pardon mama soki yo ozala komitungisa boye papa aza kobela omona te kookotisa makambo soki ozala kobelisa moto to mobali to mwana maya miso ebimaka te suzi olingi osala nini na yo oza mwasa losambo okupa mabalongo naona se oboneli nzako akoyanola yo mama na butu ozala problème bongo suzi ye moko nzamba totombola miso na biso likolo kote lobike ekowuta yo mpe zoa makolongo naona se misu naona maboko nao likolo okumisa nkolo mpo apesa lobiko na mobali papa tokomitungisa mpo kala na yakaka wana kutaka yo mamo janjo yambina bokilo oye me wana bando ovandaka ope na kiti wana ya malongo ezala te il faut arranger le dossier nyonso ma fille. Faut arranger tous les dossiers qui sont au bureau. Papa, ma solo wana okoki kosola ngo c'est mama. Dis à l'autre, je levais ma langue de signer à ma place.
Je vais ouvrir mon bureau et puis tu vas trouver les dossiers qui sont sur ma table. Hein? Le dossier, je vais que vous puissiez faire vite. Il y a ça dans le dossier Aimé Tchende, la Genève Basinga. Et encore un autre dossier, c'est le monsieur Patimbala, la référence de Samuel. nasomoni po ani papa eske ekoki ozela ote po bapaterna mpe oyo ya france wana tanto alien oyo ya france ifaki bobosolani na ye po azoya sikoyo badossier na ye napesi bato mosusu basine s'il te plaît sala oyo ya yebisa baninga na bino mosusu osala ye meti asengi ye en tout cas repos makasi donc soki bosala yango te ezalaka su mpasi po chaque fois abalinga kaka abenga ayeba bokende osala mosusu bon oyebisi eke c'est bon d'accord c'est fait ngakutu mponanga bayebisaka ye te mpo ndenge aza boye aza na maladi nino bosalaka bobengaka obe suzi boyebisaka obe suzi ye botia ye na kati te nayebaki mama nakati ndenge abengi ngai fakina na badossier lokwa alobi boye naozonga nango kaka baki osigne kuna nde papa Rachel va confirmer l'engagement de la petite sœur de Anorete Gemena. D'accord, papa. C'est la petite sœur de Anorete Gemena. Il n'y a pas de souci. Toki non non paiement. La seigneur qui non ba repos et belé. Hein? Toki non, s'il te plaît, il est dans la aussi pour te monopoliser. Hein? Il faut comprendre que ça me fait très mal au cœur de te voir comme ça. Hein? Ok, makambo yande ya so. Surtout mon arayo. Ekoli kamonginga mobali boye kosimba ye. Allons-y, allons-y. Papa doge yande ya solo. Yombika mobali bakomi kosimba yo boye yande ya solo. Eh! Maman, koyaka kutu te mpo makambo nyonso soki omoni yo kokóma te otinda ata message na chauffeur na ye beto febo na ne to epa abumowari mponga oyo azofali likonzi moto asalanga ke nazala boye eza papa oyo azobela nayebi te nazanga ye oyoki ngai ekolikambo donc yande ya solo papa po alongwa kaka awa po basimba ye po nazomona ekomi makambo mosusu ezosenga losambo ezosenga mpenza losambo makambo ya boye tala kokoka komona boye te te nani mpenza akoki kosala makambo ya boye João Manhãs. Vamos a entender. ekolikambo e Iloko nini encore? losawolo nene sunjata nkowela sunjata oyo namoni kuna nakomona lokola na ndoto meza ya solo Iloko nini yo moni? okondima te mbinga mobali akomi obe basimbaka ye basalaki boye motema pasi Basimba nani? bokilo elko tension esali ye tension papa akomi obe na kiti ekomisi ye soki ya AVC soki ya ABC tika oluli nani? Ndi Mande tika nani? ozomona eloko te oyo ngai namoni baza kosimba ye tika koluba baza kosimba ye naye biso mobali maloba oyo aza koloba mpo oyebake bokilo aza koloba fo pusa bwe litoyi iloko nini kamatiye? Iloko nini kamatiye? Yazalaka musungi ne biso, yazalaka FMI ne biso. Mokilo elikolero isoko ye. Sikoyo yazalaka tu. esalinga Iloko nini seliye? esalinga pasi tension eza kokokana na niveau wana tala nde nakotoka moyo nyonso makolo
posa ata ya kotia lokolo na nga na motuka boye eya te tala ndenge na bukilo koke koloba na epai ya secrétaire na ye ke biloko na ngai moto asimba te moto asala boye te basinyele nga mikanda donc ekomi grave atikana badossier basinya yango tension kaka nde moto ekokoyeba moto te de niveau moto akoma AVC moto asala AVC vraiment oyo nakomona lokwa iloki moko boye moto ekokota na libala ya mwana na ngai soko biso lelo tozalaka sitamili izali pone ibongo lelo isiko soko ye afwani na ndako biso bali bakende moto asili ndakulia siko ye soko afwani na ndako biso tukulia ndeni biso tukuvivre ndeni toza ya kokufa suzi naoyeba suzi aza kolela naize Suzy. Voilà petit frère ya quartier, Fiston Mouya. Na kama ngone na monde na moto. Kabi ekoko mbasika ya nzulu na komba lega pour la pende. Bon voilà ba black people là, la na obeta bali makasi. Limi sana moi retard. Na mai sala gite, falo toka mai ko lukaka comme tout Kinois qui se respecte. Notre retard, qui sont. Et là, moi, retard, par rapport à la maille. On dit pas jamais, ça douce pour la carrière. Et pourtant, on a qui honorable de tous les jours. Il est ma condamné. Il a dit qui est juste, il y a des canets qu'on y a maintenant. Il est ma condamné. Ma condamné. Il est ma condamné. Oh, il y a joué. Azan de Kono? Oui. C'est mon cousin propre. Oui, voilà, moi, c'est la grande âge. On a la TV, il y a bien fait ta famille, même à connaître, fier ta famille. Si, avec ta raison, c'est un professionnel. Ouais. Natiki kuna na kwa zoli na ina bino. Na ya na encore na rendez-vous na nga lelo parce que et un rendez-vous on a tena ki na o makasi. Pas peso le combien. Ah, so que ça. Pas peso. Namelanga nga masanga kaka nyonso kaka mpona na sponsor te nyonso namelanga nanga kaka. Merci. C'est un autre tire-bouchon. Oh, tire-bouchon, attention, Mine, parce que la Batista. Maman. Déjà. Maman. Eh. Oh, good pardon. Bon, Nazara Mouninga, un réalisateur. Soré Malone, un réalisateur. Oh, il est tiré. Côté terrain, mais fait. Na bondi la me faire là. Côté ba apinza. Il est kaka. En diagonale na ba apinza. Baby. On dit bien apinza. Ah, yo na moni riba tebele. Na cadre sur la carte. En tout cas, na c'est la casse. Nous on répond quand même encore. Tenga na civil les gars. Nane se motala ko za pemela mo sa pepe. Nanga na Antoine. Toyebi déjà le connu to lingi. Toyebi pendeni to kumbelango. Toyebi pe place nini to sukana. Malgré ta civil na ngai. Mais alors ça est fort.
tozala bien ose retrouvaka na naza na moloba kuta oloba te parce oyo dosi tosona telefone nga na singa do naza prêt mema na place nyonso koluka memano naza na choix te talaka yo oza na choix nonga choix mabi te ya komemanga bisika nyonso olingi okomi nango choix na yo nga kede solo na ngai yo amen amen mais sikoyo ezalaka mpasi bon nayebi te bon sikoyo nayebi te mpona motuno wana vraiment te wana t'inquiète ntina kusani pembeni nango ngango nayebi ke azali ti nauti olobango mpe tout à l'heure na une chose bon ezoinquiété nango nga te eza nango normal échanger te namoni yango trop nangi échanger benga tiza que soit un petit rien rien nango peut-être ezaka $100 mais oye badini merci mère bonsoir design wana namona wana un bon basket namona mbongo kala fashion moi t-shirt moi casquette okanisala mais go ezalaka nango kozwini eza te go vraiment ya oyebake kolata bozali mais possibilité kolata mbongo wawa akimi merci vraiment merci quand mutu nalingi dans mon monde ate pourquoi yango eleti merci ok tikaki na pale piaka moko donc pere na biso wana donc biso na bimi kaka donc makasi comme ça na obenga olobi na obenga lobi oyo ozwa ta mwa mbongo provision kasi sikoyo ozokende il faudra que korejoindre nani honorable de tous les jours olela soki okende tikaki ya bino muziki so bazoya soki bafi bandi bazolata nga baosepela te nga nalataka babilamba milai ozolinga nga nalata bilamba mikuse te siko bango yo tala makona bango eza normal te yoza mwasi ya libala boso na mwasi ya libala esani malgré oza na muziki fashion se comporte kaka mwasi ya libala ezala te pourquoi naposa mpe nga mpe nalata mpe bien bamona mpe ke yo mpo oza mwasi ya bien omwasi baconstate bongo bande obanga chéri nabomba nyonso nabomba makuna nabombela ngo nani yango yo deja ozana bamai nyonso bayebi ke ngai abima nango aza mwasi na estce bango bakotala olobi na ngai okotisi eza lokola na société mo boye okotisi demande c'est la réponse nakotisa demande na société mobali nanga moko naluku te naboyi te obandolata bilamba mikuse mais zela nanu zwa nanu temps bamonoki oza mwasi ya libala bangonina baye tande balati bongana na taba pantona ti wana esimba na ti nape na ndoata ka bongo Nima toza deja totemika boyengana ya mado tozina biso taxe totaka botonto mwa telemi vous allez où vous allez où juste ici Suka, ma maman lipipi. Moziki fa. Maman lipipi. On est les gars de moto Mama muziki batele lote pesa kombongo. Chango swe. Chango swe.
Fashion de fashion. O moyo fanzi nao. Wasala tena muziki osuka mawe. Nayana mosi na muziki. Mais oui, moi c'est naïe. Combat. Aïe qui parle. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ah ouais. Toi na célibataire même si mon quand wana ya bomba. Maman lipipi. Ozawana. La force attractive. Benda mon nyama. Allez mon papa, batele lo pour pesa kombongo. Asololi na Alpha Bokole, son excellent. Kiki Bokole, Eric Bokole, famille Bokole, David Bokole, même pas soutenir. Sans oublier Nana Takaza. La patronne. On musique na biso. Musique sans été. Yé comme on a yé au capi. Soyez les bienvenus. Yé comme on a yé au capi. Batindi yé na honorable Alpha Bokole. Na yé la Tinelibino chargé de mission. Il y a s'occuper de la mission, na ba mission yo sur la musique. Wow! Oh, il doit te faire ça quand même bango. Dans soin. Papa Kim, yo, Eneke, yo, Koi, yo, Bofo, yo, Eneke, yo, Sigre, yo. Abageli CV. Wow! L'œuvre d'or beauté fatale na Belgique, moninga ya Déborah Abengi Abengi alobi dans 2 semaines bazoya na bilamba ya so façon vice-président Tolobake, babengi ba partenaire. En tout cas, ils ont kaka tenenge vice-président Tolobake, ba partenaire bisonyo surtout Luka. Bo ils ont les kamna bisonyo to kota siwana. Ba partenaire baya musique na biso ikende. Liboso. Na yingo ya bino na zo bino awa. Modelo. Na sololaki. Te na ndenge mabete. Po na dinga kana signali muni. Ba lokateri mtsoso basakana lupango basipila katende ngusakana kabo. Menga tata lupangu na autori chango busangana kabuyi bucha bata oyo atsuka cha kudumba papa lupangu koma kermeso bienini renyo pamba pamba makeri ngari bite tika bangu basara renyo no bangwa kwa ngangu na yibi ero kunini naliza kudingana sana mwana ya tena mwana wa so renyo siri yake ndete na muna kima kampuni hivi nzambe atasinga na mama yo te yo mwana tala mwana soko renyo siri kukendete nazana masulu fana sulu na hivi na nani te mtu mbimba ya lelo chama cha kutalisha amana makanga aza prophète ça fino yeye chama la inde kusama bon merci à papa ndena za koloba na bino na sololi déjà na Beloti Tita Bokole na sololi na Mami Mandiango na sololi na Tita Bokole na sololi na Linda Likobe
na solo lina Chimène Makoso. Maman obita basimbi Paris, basimbi Belgique. Lokola Chimène Makoso. Président, d'abord c'est le moko. Omoni tout à ça la montage pour la SPL na biso. Joli fait malongi. Na ko filmer biso pe joli fait malongi. Ouais na checker na soka komoni mingi mutazo bisanga joli malongi wana ebi musaleza maman Nana Takaza. Oui. Ya ese pilisa parce que pas non sur ese pilisa ba ça musala ba confier vraiment jeune garçon wana asala musala montage comme ah faut l'accent alors. Non ko l'accent. Mais pourquoi vice-président vice salon de bâtiment le message pour Nadil Maya, la taille qui trouble pas tout le salon. Nadil Maya. Maman, la mère m'a fait que bon, la taille qui trouble les gars. Toyambaki yo na esengo ata yo moko milangi ekoki bato bazawa te banda babilo musu baki kozwa koya on a profité na papa yela biso eneken na basikre misatu wana po ekoka biso batele eloko epesa kombongo président nga namoni boye papa basilence ebele baza na Europe wana ila monete biso nde toza awa bango kuna nde bosololaka basensibilize mpe bato ekoma lokola neti mibale elle Europe na mais oui bon elle me bien tobanana mibale wana tobanana bakuna baza ebele babandino batakuna ata mutu moko so nga na voyage naki matati na crepe ya kuna ya matati allô oui Christian Kachala Amerika moko yaya na kati États-Unis taka yo yebisa na muziki toza baya modero nyonso ya oui ah on soutenir jate mbongo makama mbongo to kala ke mama mbongo kwenda yo ka tame libre non c'est déplacé qui na télé ata on a comme présent na vie code c'est bongo acha na koma mama trésorier voilà ça combo et otinde la mama mirai populenge baembe populenge baembe ça na combo mama ah basikre ah mais non pas sécurité non c'est ça c'est mon moko pas ça secret c'est ça c'est mon moko pas ça c'est secret il y a chicken na kafi comment ça va nani c'est ça ya mela eleke zoki sakona bapesa meeting na secret yaya keba mama na bango mutu alubaka buchaka makelele na pango yiso kuyiba te ya solo sana machekite buku kama mandanga mujabu bibili nyesho zaki 3 tembo yango nasali keno bayi na 2 wana zoki siko tete baso bango meeting secret na eleke babakisi na mkoyi moko na mbongo wana so bango meeting secret eleke na mkoyi moko oh papa papa za activé toyambi yo ifalo sala geste mama moziki batele eloko epesa kombongo
tokomela ntango oyo topesaka mama trésorier bambongo na biso Jamais nazanga connexion. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Chargé d'émission bon, peut-être président, au moins on dit que nous avons un lâche, on dit que nous avons un lundi, je t'aime. Chargé d'émission au Kosa la choix. Merci président. Au Kosa la choix dans les médias. Après, ils sont des années, Babina, chargé d'émission. Oh Magila yangone mutembo baka mwana Mamzi, yaka pardon, là sur le ligne. Comment on a eu ça maintenant? Karini ya mado wa bedi la kawana ndi yo. Ngane cheka kati ni kanchaka wana mshuti wana za mwata yi mtuto mkebu. Tengai. Ye mudero ali chaka bino ke lupango yo yangai. Na yebi ke za lupango. Ba porti nyoso iza kumuna. Iza yangai na kisasa na zana mwana ti na zana ndekute. Bana nyoso bazana putu. Suku yuka ka Gabi Mayas. Gabi Mayas na mwasi na ye Bijou Debo Mayas. Na mwana ne bango Gabriel Mayas na putu. Bane na ngai. Bane na ngai. Bien ko. Ngana sipira kana yu. Oko kuzwa pesa anti modelo ko mikufuta mbongo ya ndako yo. Tikolo. Yibi teta mshuti tukoko chuluna na ndengi ya dibanda ya. Zani maona nga ubi ngai. Dimero na yu. Okanga na mtu. Ipesa ngai. Jo ya ngai 089. 089 753. 753. 58. 37. Kubusha ni papati. Bon, tuangana linga kina chuba, wese ya mibali kuna ya basi izalika kaburi. Tengana utusuba bu. Usubi na ya mibali mabe papa. Yoke ni kusuba kuna ya mibali.
Il y a Mibali qui nous. Mibali va tout. Comme ça, tu as besoin de c'est que ça a un mot. Vous avez su, moi, je suis un peu de comme le quoi, où c'est un peu le bon, non, ça n'est Ça va. Bébé, Ça va. bisous. Tu as tout ça. Chérie. Mon Tu as tout amour. camarade. My baby. Chérie. Camarade. Non. Parce que ça, la maman, vous êtes la mise sur la toujours sur. Je suis bien côté. Je suis bien. Je suis bien. Putain, mon gosse, il y a le bic coton de balle à mi balle. On a fait un côté. Non, bébé, tu as une thé. Tu as la poêle. Nanga subatena ngo fafi. Ni wezati tuki. Ngo ambele kitia. Ti. Ai! Hapo alipanga sana. Pia sai lote tuki. Ye nani? Sois bien dans la Oh, il était Johnny Konda, la mère de l'éternel Erika Business. Où est-ce que tu Ah, Johnny Konda, on a gagné le même dans la maison de Diamant. Hingai. Ouais. Ah, il y a vraiment une chose de bien. Katuka. Maman est Johnny Konda, oui. Johnny Konda, Erika Business, la mère de l'éternel. Il y a un téléphone là, tout ça, on se souvient de ton lien. Eh. T'as un message là. Ah, c'était juste pour souhaiter notre bonne guérison. Il est malade. Ma bonne guérison, parce qu'on veut bêler mes autres bicaras. Son mari, nous, elle, tout ça, tout petit tour dans le resto. Tomate n'a mis au salon, tout qui est là. Patricia, mon tom. Ah, t'as bien, vraiment. Il va bien la terre. Est-ce que Jimmy Bakari a je ne pense pas. La voiture, moi, la voiture, et bon, on a si vous faites notre jeune l'équipe, mais la voiture. Papa m'a bien la guerre. Ma belle n'a pas. Ah, c'est fait ça, elle nous fait. Elle nous fait. Ça va bien. Ils ont malade. Il y a qu'à non, comme ça, moi je suis triste. Il faut que vous allez bien. Mais nous, comme on va arriver en super forme. Suzy Missou. Suzy Missou. Suzy non mon attention. Missou Suzy appelle mon médecin. Appelle mon médecin. Attention. Suzy, je ne vois pas. Dans mon attention. Suzy appelle mon médecin. Suzy appelle mon médecin. C'est là, non, c'est là. Appelle mon médecin. C'est là, non. C'est là, mets-toi. Suzy. C'est là. Suzy, non, je ne vois rien. Suzy non mon attention. Suzy. Bien sûr. Suzy. Je ne vois plus la maison est sombre. La maison est sombre. Bien la médecin. Bon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait quoi? Mais dis à moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai perdu la vue. J'ai perdu ma vue. J'ai perdu ma vue. J'ai perdu ma vue. Suzy appelle mon médecin. Faites la attention. Amène-le. Amène-le. Laissez-moi guérir. Amène-le. Amène sur la maison. Je ne vois pas. Suzy, je ne vois pas. Suzy, appelle mon médecin. Suzy, donne-moi de l'eau. Donne-moi une lettre sur la maison. Suzy, donne-moi une lettre sur la maison. Ah mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait quoi, mon Dieu? La Salinini. La Salinini. Zamba. La Salinini. Suzy, Oda. Suzy. 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 C'est où? C'est par où? Suzy. 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 Viens.
Ah mon Dieu. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mwana Dawidi okela ngai mawa, ngai pelelo lokola Bartime nazomona te, sala na mona lisusu mabunga na nga Yesu olimbisa okangolanga nabona futa makaka wana se poya likolo eleki natikala na bosolo natambola na